azaki animateur na yo akepa ya Ferregola collègue na yo koloba ki okoka koloba siko l'air yo pe ozu ya moninga obi nazu ya nani animateur moraza ya yo ta mais obi ke yango na to sona ngano fort eza question ya koswana te animateur wapi silakisa ina oya koti sika ye moka bima bata yolo benespa la ikaka oya koti sika yo ebi wapi lakisa ngai na monela yeyo voda déjà bana fundi donc bomba donc yo bino journaliste bina mabo bona mutayolo donc club wa donc TNT internet baleke ba papa na ndeza ba vie kofi ikone mboko donc kozwa mamuna ndinga aventure te la cause c'est responsable il parle du vrai peuple na ola na bi ke garçon raisonnable bien ngai garçon ndina raisonnable bien na ko bebisa te na lobi na masolo ya Afrique na masolo ya États-Unis place na kendaka moto to monaka azobunda eza vie kofi alors biso baleki ya ye na sima photo simba ye eza ba bête frère nanga mais eza na sens tenga mutu responsable papa bana na répondre mutu alo ba mandengona c'est la haine ya maison mère na mutu pe aza pe na passé na ye non so wana eza passé na yo yango logo na passé ngam ta ya kozwana ndako groupe na Adolphe. Adolphe Dominguez, moi j'ai travaillé, il faut bien travailler dans Adolphe, dans la coulisse, comme ici, au Soki, à Outi. Net, dans la salle, on le rôle là. Dans la caisse, dans la salle, ténor, wana. Salut Nabino, surtout vous s'appellerez Makasi na www.clebois.com. Eza Freddy Akimbe beauté à chérie qualité à bajo lelo naza na limité. Nae parce que naoka qui voit ma obino surtout boebi pang my foudre Didier Lacoste. Moi ba nungu eza moi trop mais ma nungu on vraiment trop bête na on CTT parce que ngalo ba ki na soutenir ba artiste congolais parce que liwa ya papa Wembete ya kibiso. Donc était à Kibiso, il faut soutenir les artistes na biso nyon surtout pour tout kenka liboso et surtout ba oyo bazo sala ba disque na bango. Donc déjà likimbi ngo bimaki et suki na nzela et yokanité et tout mais et beti quand même na baba lelo na ozalana Didier Lacoste et puis de la nation un bon tonton l'homme invisible tonton Banda Farouz Alakaka, Papi Gene, Pichumanga, ya chérie ya qualité, et puis London City, Blessing Business Salle, ça dit, ils allaient salement polyvalent, ils allaient na fête mariage, collation, concert, tout. Wana na moni maman mutunanga ya kati, Libanais, London et Alpha Kiala, Mukondi. Et pourquoi pas na yope mutumsusu na muninga mingi pauvre. Il passe à Bambongo, voilà. Président Bonne. Donc, nous avons la biso, mais il y a ça la faux. Faut y avoir trop. Il y a un mouvement. Madame, si vous avez un groupe, il faut que les amis de Dieu la cause. Il y a un tonton là, il y a un vie. Ah, bitewe ya ngai na pang my food za kabo. Mais pang my food album na yo et comme na niveau ni. Album nanga na sala album na miki. Nangina obimisa bakangi générique. Boni. Bakanga ipo basi bazoka mibali ba bombo. Na album. Ezaki bêtise ou bien bêtise, ba beza bêtise. Bango nde ba lobby mais na idée na yo. Ko za mboka ba lobby, l'état est lobby bongo. Na idée na. Na idée nanga basi bazoka to no lia kala bazoka shingom. Bali ba bombo to tika ngo ba bombo mais ba compliqué biso so ba bombo mikolo poto to ko tisu na sensi na se ba yaki na ngo témoin to ko rectifier na biso ngo ça va passer mais album ngo ningo keno sala ngonde ba kangaki ozo compter ebimakan album normalement tellement banzimo wa musicien ezali pe to boa kana Maxine ya kese on peut faire musique à Misakalaté ba omona na Paris
Donc, on travaille dans Moutoulanga Rémi Kilola, na bienvenue Makang. Donc, ceux qui m'ont eu donc, la fin où tes musique. Pour tout ça, déjà presque un bleu tout. Et tu sais, tout ça, clip générique. Voilà, on a ébiqué non, Torobina vraiment Makassi, mais Didier Lacoste tellement que au bêta Babilo qu'on a eu Makassi. On a félicité yo. Merci. Ngali nga abneboy. To banaka jangomba moko. Blaise créateur azaki animateur na yo. Akepa ya fait recherche de pour non, zianante nake malembe. Azaki animateur na yo akepa ya fait rigola. Collègue na yo oloba ki okoka koloba. Siko l'air yo pe ozu ya muninga. Obi? Nazu ya nani? Animateur moraza ya yota. Mais obi ke yango na to sona ngano fort hein. Eza question ya reçoit na te. Animateur wa place, là que ça ina. Oya koti sika ye moka bima. Bata yolo bene espia la igaga. Oya koti sika yo yebi. Wapi. Là que ça ngai. Na monene. Ye yo. Voda déjà bana. Ah fundi. Ah donc obomba donc yo bino journaliste bana. Mabo bona mutayolo. Donc club wa. Donc TNT internet. Papi lela. Non, il y a leki abana osenga demande bandakal. Mais tu ndima ke kalate. Mais mamona kuta wutu kunanga na eba yangote. Yim to apprendre nga awutu ape et pas kantuele. Kantuele était pour so yo mo benga brigade kantuele. Ah brigade, ça ba petit nangae. Gata animateur. Te ngana po me wozate. Première année so beti on est kantuele la betaki. Azususu atie lungafi. On a te tout va. Après bisonde to mona mabe. Netinga na mona mabe yango moni abeta ndengwa na menzo kana na pesa conseil. Donc mais pour nga na rolanda ngote ponga na noko patron. Faut to matani kolo ota la club no biso kitoko classe. Esprit supérieur. Donc vraiment yo yebi bino za batanga secteur. Côté on a biso za sans polémique. Travail ndekaka boulonde pour peuple là ne boulot. Naza ko to bela mo ke fefe minga mena yeka pona yo pona boulot pour peuple na posa na bango. Peuple azana posa na bango mais Didier Lacoste oza mwana ya wenge ya solo ndenge ozo bunda ozo travailler tout lelo oke okota na label ya Kofi Central na label ya Kofi te nga za label na Delta eza na boîte tala ya ba monsieur Belebo na beti nde concert pa Kofi 3000 euros na oyo zui yango na otrayi kora kasi na nga 3000 te ngana yoki ndenge e ba compter zo pesama binu tu bozo beta kuna bozo ba 3000 euros ndenge préfité e ba sangwa cité Bolobi nini balobi nini yebisanga ba bini cité yo ozo bomba tandis que oyebi vérité que eza na 3000 euros faux débat de la honte débat de la honte faux débat malgré tout nakolo bakasi na nga te mais nga za patron na mfama donc so na soli na nga mbopo ebi niveau na nga vio donc so elinga ne ba 300 bana na olinga na nga te na olinga te folie solo kutu sikoyo kobeta na Saint James Hall yango ne créé le ba problème okomi trop fanatique ya Kofi Olomide okomi toujours koleka koloba bolamu ya Kofi Kofi Olomide yeboye Kofi Olomide yeboye Kofi Olomide yeboye na ebité pourquoi bon pour vraiment na regretter bino ba journaliste hein to salni bana musique na finga Kofi na finga Wera na finga JB na note naza musicien fona lo barabola ndenge be bino ba journaliste fo lo babola mo ba na biso eza fierté na biso ba congolais et ça la bien te sona na TV na bandi ko lo ba mabe ko feza bien te asalinga ni bon baza ba icône et surtout atikela ka yemo na Congo surtout comme on a une sengo na tikali yemo oh mais
ma fille n'est soute notre père de papa notre père de mené taboulé grand aux années yaya ba wera son yana ba jibeza eza kofelo mide icône bongo Aratakate. bongo vie voloko bongo vie nyoka longo vie longo baza ba fela soko tchaba on a bitumba musique te oh ndeni susu solo bana yo vérité konga kobe ezobeta allez ezobeta ba fait je ça pendant tout à pouvoir tout pour les yozobake dotikala kana ye moko nalobi to tchaba ya na biso na ba guerre na biso te ya ba jeu d'esprit OK ba papa po ngai ku dongo papa nyoka longo papa na ngai ba papa il faut le ba papa na ngai na ti so comprendre ba leke ba papa na ngai ndeza ba vie kofi il connaît beaucoup donc ça mamuna ndinga aventure te la cause c'est responsable il parle du vrai peuple na la ngai bi ke garçon raisonnable bien ngai garçon ndi na raisonnable bien na ko bebisa te na lobi na masolo ya Afrique na masolo ya États-Unis place na kendaka moto to monaka azobunda eza vie kofi alors biso baleki ya ye na sima photo simba ye eza ba bete frère nanga na fingi mutu te so ayo benga ngana bete pa na ye to sana ba salle mythique te viens na salle kitoko frère nanga photo soutenir ngo na yete sona mabe. Voilà, il faut va soutenir Roger Moufuta London, le jeune patron, comprendre Balamoko Yona, Rigongo Bila et puis Merlin Bao, vous comprenez, mais Didier Lacoste, émission Moko, il est qui na www.clebois.com, Oyo Sankara de Kunta, Asataka qui plus Nayo, Nalngay Naïba, qu'est-ce qui se passe? Entre yo na sanakolo bana maison merte mais ezakinde Sankara de Kunta nde mutaleka ki a sataka ki na yo personnel bon omoni pauvre alors qu'il est en avion sur le 23h omoni espoir pauvre zela bisa de feu tout sur la masola pauvre zela bisa fiche profil omoni ye masalanga podite ngasiko na tunine makamususu masolo sola nde yango yo masolo sola oyo simanan yo sola na wana za masolo na yo moko ya la l'air balobi ke Didier Lacoste na bien la coste yango bien l'air balobi ke Didier Lacoste azaboye kutu to na nga kutu Sankara na kena ko zoyer na yolo azaka boye na pesa ka papa na nga na pesa pon yango na okimango mutu na nga yolo okimandeni mais eza na sens tenga mutu responsable papa bana na répondre mutu alo ba mandingo wana c'est la haine ya maison mère mutu na mutu pe aza pe na passer na ye non souvent eza passer na o yango logo na passer ngam ta ya kozwana ndako kulut na Adolphe ya Adolphe Dominguez moi j'ai travaillé faut ba bien na travailler na Adolphe na coulisse comme musicien na ye o soki ya uti net ngana sala banzembo lokola na la kisa vina nga na sala tenor wana tout n'a vu dans JB Mpianaebi bando ye pas Adolphe na ba de la forêt bando mona ngane no travail na Adolphe muta rappela wera boke ndiko zo petit na Adolphe Ayolo c'était Yula Bols ngaza petit atata Sankara na misu na ngana tata Sankara biso sitokota ba wenge ayebo yakuta après ba guerre ayebi solo te peut-être bazo betele ngam tazwanga eza leka wera na la dance montane ba ya ozwanga na tata na Willy et bon jaleka tata ba ozonga na palais na dance amimanga ti to côté pas de la forêt monanga na ko wanga na ngote on azoba na ko wanga na wera te et puis na ko loba mabe na jamais pas façon ngande na koma bon donc na ko beta masolo ba Sankara te za ba bassesse Sankara il est venu akutinga na maison mère po ya na mutu ya tata ba to ndo kumisa na ba bei kanto donc ngana ebi histoire ne mobimba bei kanto so ton âme réponse à paix. Bé quand on n'aurait pas Adolphe, on aurait maman bilamba pour t'aller la bilamba. Nasi bo au monde na maison mais après bah 2 ans même. Dis ça suko to kutana. Ngako na beta na maison mais na si peu la gamme. Ta Adolphe ou ta rapporte la nga bilamba. Ba image ezali. Tata mo bichwa c'est un bon vieux. On monde na suna fandi na ya ra mo bala magigi. Aratakate. Écoutez ce qu'on comprend les solo histoire c'est ça. Attends les autres commis danser to ignorer bakulu touté donc là bakutanga na parler j'étais déjà bien et puis nazalaki sérieux wana po mona maïda na bar na capella oyi ba tout na vie na fondé ma sele mtando aussi c'est la ko masanga na fondé
nazaki tia na barman na nga na ngaja soki trop petit batekaka masanga na kapele wana ema identité batabando nasali boîte oyo nde mpe nasalaka bar na nga kala naza na bar na nga bamasa na nga bayebanga mbo otuna oloba epa bablesse wingi nanofutela mwa pale wana narapele omuke rappele nga nalingaki na mitimola problème eza te tant tokendaki wana likambo yango kasi te nafandi bo Eliot nakendaki kopesa Adolphe Mbote mpo tokutanaka Adolphe kutaka kokutanga na epa Loris la congolaise je lui salue ma soeur Adolphe aye okutanga tozalaki ngai nayebi te na mabiela te mabiela nayaki te tona bamasta kaka baraju ngoma masta na ngai je lui salue na paye nayeba raju yango Adolphe okutanga toyaki na raju tozodame epa Loris restaurant kitoko yo moko yebi moto bomesana na ye mpo nga nayeba Adolphe koleka kutu bawera chef d'œuvre Adolphe ndamemanga peme na wera yebisanga nazala engra na wanga na Adolphe napesi mbote te likolo bitumba na bango mais lelo Adolphe yango bosolo bana wera baza bapire nakozi ye moko kutu wewa wana soki akutani Adolphe apesaka mbote mpani wera asilikela ete yango nazo bafaute eza trop eza erreur vi asala aperda ngai mpona Eliot lisolo ya masa na nga kantswele bayokana baniata ngai pauvre yasenga betelanga lisolo question namaka resolve réponse mpe 12 ans esalamaka baévacue nga mpona na 9 vocal il faut vie na nga de la forêt ayebi moto azongisanga na okestion eza mama na nga mampata je le sali mama paster Esprit supérieur. babe na nga mpona lobaka vérité bien na nga mpona fingaka te siko peuple azolanda biso bao bayebi lisolo batala baarchive bamona c'est du vrai yamoni ntango nakei naloba nalingaki na mitimola libulu nalobango na ndenge critique aya na nga te mpo nakendaki kobandela zéro mpo na makambo ya Eliot erreur na ye c'est Eliot qui m'a appelé pour insulter ma mère au téléphone soki ata senga ma messager etikala ndela nayokisaka même bato vie na nga Zakari babaso ayebi lisolo oyo combien de fois Zakari amemanga na Paris abondela bawera ba Eliot nazongo kese yango mona ninga otika vie na Zakari te combien de fois vie nazonga na car na ye na 190 avant tosala émission tokenda na tina Paris bapeti oyo batama bomo basankara bazosala bacampagne ayawa te zoka nde ngam na banda koyemba bien même JPS apesanga 50 000 euros à ce temps-là pour na regagner groupe maison mère mais Eliot aboya nasala un mois na parler ya na lobate et ça la Zakari passe faut le bara petit na ngoza mwana mobile tozonga na nzela Zakari yebi na olela vie na Zakari makambo na lo yemo abeta lisolo jose tobi tolonga na petit Paris toke brise 3 heures du temps première fois na mona mutayemba ngane kaka zo lela zo yemba nga tozo na baye baskai kanda danger nazo yemba kaka nazo yemba visa kaka abi amona ngane mutaliboma visa kaka bi kamona lo abi na mona petit la cause mutaliboma nazo yemba na ngai nazo yemba kaka nazo lela nazo yemba ngabi nasali wera nini na ete so comprendre pasi po balongo le boulot place au lona ki zo ba petit na ngande bazana esa bolongo ate mo place au loni profiter nango Si. neti biso toyeba na bo keni profiter nango po avantage ezaka yo po place okende kuna oyebi te yango baki motuka na mataki ezanga ikina réserve na creek na mataki na makasi ngende fati aboyaki c'était ça mon idée bangende bakamana babioke sala nini yo kolingo bandela zéro ngana bina bandela tende nini koto basali nini balinginga te et c'était là pour nous pistonner ma camarade lelo bazo finga bango madame maman ma pasteur accompagnaki yango tant baninga suko baninga kende ko sala les marquis fuite bimi ne mère mère wana yango mère wana nzambe fa pambola ye mère wana mampata eza teke po boye mère wana akembi na biso osati binake mouvement eza na rien toutaka pena bayolo na ntongo makolo timanga mpane pa wera na soko omona mère alambi tomoso napesi todame mpo tozonga su makolo wana bamasa na wenye sosima te folo ba vérité
Pecho ba kembite. Bito sala 2 ans na kin. To bunda bana ba master ba utaka na mikini na ba Benz. Ole ka boîte nini. Bon. Yango Nzambe atika ba tuté. N'était pas comprendre l'idéologie maison mère. Peuple n'aime de tomber la maison mère. Et puis na biso ba combattant, ba chaîne na mayele autre lo ba bien na télévision. Message salinini et koti yango succès wana. Yango succès wana ti lelo. Ba vie bazo continuer na ba petit. Mais le problème est et comme ya ko finga bo, c'est pas bon. C'est quoi Didier Lacoste? Le roi de la forêt à Viennayo. Adolphe Dominguez Viennayo, Papa Chéri Viennayo. Mais Binadama, na pese subambote. Tato sisi matanga, tata mbucha zana anniversaire. Abi tika mamboana. Ma fille va comprendre que petit a raison. Na tout niveau l'accès interview on a fingi Vienanga. On a le roi de la forêt pas à Guiana. Viens pas à la Guiana. Viens pas à la Guiana. Viens yo, quand yo, na via Vienanga. Vous comprenez? Na rôle bagno sur la télé tout. Vous êtes pas vie. Mais le souci que Pecho yazo finga bien té. Bien té et sobi maison mère mabe. Ba fanatique ba ba mambote. Mais la prise na ndenga normal nga mukolo na kati ya maison na bi 12 ndenge yala. Maison nini wana? Ba fanatique maison mère. Maison mère. Na kanisa etam suba ba maison. Na maison. Ngana mona maison, ngana mona palais. Ngana petit wa village. So ba tikala ka de. Ba masala nga ba yebe mele ba li j'étais ngam na zo wa na car. So ka tambola na de petit ba yebi makambu atamwana nga. Ye mon ngana atako ndenge confiance lo balem souvier na yebi ke ko sala moi pas po yebi ke petit yebi kat. Mais na ko trahir parler jamais. Donc et là on a comprendre oyo Sankara s'attaquer na yo parce que okenai ko beta. C'est ça. C'est ça, Babi n'a trahi courant. Peut-être on peut passer pénité à tata le 3 l'idée on a ba monnaie on tam sous ma bé OK moi au trahi. Na veji ben pena na ve tata na ipena yemo kulutu na ngana matanga mais tout cela vite fait ezaki na ngo problème. Donc le roi au soleil vite fait. Au soleil le coule comme au fond du cœur. Ba flatter. Fa finga nga po via mona ga osala musala. Mais au finga ne petit à vie sopi sikoyo maison. Non. Voilà, non. Sopi maison. En tout cas, voilà, donc Massolezo qui est très bien. Mais Tokoubé, tu as vraiment cette place en tête parce que Azo prépare l'album. Azo prépare l'album, jamais n'a aucun kaka pour Baloba qui n'a boye, non. Mabaki. Na minute, faut le bien. Tellement mon PPC pesa qui déjà les Kimbi toujours ngato qui na deuxième ya enchaînement ya likambo nezo ya vraiment nazo senga na yo na minute yo bolo bela likambo nan bino surtout yo mutu nga yo lo yo na dame sifu ya ka 5 jours na rep botela soka beta na solo na Madame le journaliste ni qu'est-ce que tu as à Paris abi ya likamba okamo tant que bandaki na bisaki bango oyo eza ndombolo na baki toki bosala la kelele te bozwa problème bamona nga lokola lokuta ba petit na biso ba beti générique awa maintenant oyo kuteleka na TVT boloba ba petit na bino wana te toloba vérité nani ya ofinga te oyo eyokani sans promotion. Tolo ba vérité. Ba petit na bino banane. Mais oyo générique ou ni nyango yo oyo. Viens na bina da mabeti. Viens na de la forêt pa beti. Yo kanité. Te talinga été. Mais yo ne mtolo bien. Denabi likimbi deux fois te. Wa famille nanga deux fois te. Et puis na osenga na yo yoza klebo wa kochaka polémique te pondula lelo za lingande vérité polémique soke bimi na mokiliso musala ezate sopaka la lingande vérité ya moninga na linga kututenga na kotsa kofinga po soki osala erreur ofingaka tant musala ne simbité et sopaka mais Didier Lacoste apparemment osa trop sûr na yo moko
Nana gaz, je le fais. Nana le besoin en gaz. Yo moruka ozoloba, tandis que fanatique azoloba. Une question. Otuninga, ngam na répondre. Au monde, surtout na fanatique. Tchala bango, est-ce que Didier Lacoste c'est bilo ka sala ke simbo simba te tout ala ka singana osiko. Les Kimbi on a au Tchakango na iTunes et tout partout et comme déjà na combien de na kanga ngo faut la vérité. Du Kimbi na oh talat Didier Lacoste TV. Tout ça la sous promotion les Kimbi te. Didier Lacoste TV. Et ça la na YouTube. Au monde ko lo bango te. Tout ça la promotion te poto tika ngo poto tout ça la deuxième loko. Na sabino mamba ba vie ngaza na non ko sala ngo te. Ba ko sa yo. So footing na YouTube et panzana. Na minute tout ça au on est publicité, c'est rien. L'impact c'est du terrain, les terrains. Si si. Yebi ba na pote bele ba sala ba clip ba vie bele mena kinto bangote. O l'équipe na ma Trace TV na yo mais biso kaka beta. Batuka. Banani bapona basoka. Basi basoka bombo. Kameshana bini sili kimbi. Yo. Yaga toke eli kimbi go. Asoya pesa kaposa. Posa komina natika. Ale kijana kosa pesa kaposa. Posa komina natika. Ale tete kamila buka. Apata. En tout cas, félicitations vraiment. Donc, j'applaudis par rapport à Yaboulou Nayo, mais yango makamango bazoloba yango makamango bazoloba eloko bazo yinela yo comment le roi de la forêt Moukié, comment Adolphe Dongues Moukié, ya papa chéri Moukié, mais ya Kofi Olomide. Non. On ngana pote pa na bangote ngana zolo bani mangam ngana ne feu ne di Kofi mikolo to za bien so ngana la sona lobby ka kande mukili su ne mikolo na lobaka Kofi kon ba masam spale yo ikon tellement gaz ezali mais na loba pe fina de la forêt. Mais Didier Lacoste le rôle la Kofi Olomide a lobby à cet album mo ya quartier latin. Batu nyonso tout bako te ziana c'est sa question na ngai batu tout o ya quartier latin bako yo sala bako tia ba chana bon mais ce qui passe ngi pe que non Didier Lacoste yo pe ro ya pe na nzemo moko ucha na ebite ngai non c'est pour la chose nzemo ngo to sala pemeni mais na ko pesa vie sur côté pour tout ça pe na projet nzemo ngala ya ye mais na ebite so ka kotsango wa libala ngo ko makasi parce que kobeta kaka na sala Kofi Olomide et comme memayo na ba na kolobela Kofi Olomide balebele lelo komisu na ba chan ti okomona pe na ya solo yango na kima reposa mta polémique na mta polémique ngana ngane vérité makasi vérité lo ba yango te yango na yo bobige na okomna niveau chan solo li ba moni ke loko sali moi bien. Net sur kazo balana to songa sus pour ça là qui est moins bien ozonga sus au moins mota yolo na voilà la mole roi tour yo ba ko s'en charger na yo pour passer so bien c'est donc non oui ali bosso na ne boti problème yo ngo bete sous deuxième non mais je te comprends pas donc on bete deuxième il faut le bête. Il faut bête pour apaiser un bon na petite. Ces gars au foot bien. Ah merci. Yo mon lobby. Soit apaiser là na bête c'est ça. Bon, et ça faut n'était parce que ba producteur va sauter donc voilà. Pour ma musique azoya pour l'actualité azoya na ba fiche. Yem tazo benga kutu donc total ndinga oya. Pour tout ça la promotion bon na plan bisa plan. Il y a combien de titres on a? On a déjà 6 mais tu as 4 pour ton album na bisopé. L'album encore de coup et aller.
totala pe wana nde tokani tochanga année prochaine mais toboka Joel Chibangu toboka Riva toboka Mambo Masia toboka moi 4 plans de générique et ça va 5 ou bien 6 besoin kaka pour esimba na mais to ça na CD na DVD ensemble sur place. Esprit supérieur. Papi Kapai na Cédric Panda, c'est ça 600 ans. Voilà. Na tout na dernière question parce que tu remis déjà ko chitenga na ninga makara direct. Dire la coste ils ont deux chanteurs na moko oyo na monaka déjà on dirait ba au trahir un jour. Yogo na parfait. Ah yo mo ibi bango. Non. Faut tout na bango déjà fa. Tout na bango déjà ma betenga na message na nga. Na message na mbona donc so ba 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 lendo na mbolo. Ba longola mo ta siko. Nga pa mtena créer kaka. Yo dois charge, il y a orchestre, il y a chant, au tigre la parfum d'hiver. Parfait bilo to sala yanga. Mais aïe moi trop, il y a mutala trop. Nga na bembi disque. Nga na yembi disque. So continue tu concert nga avant nga na banda. Leki azo sala. Ezo sala epé bien. Donc nga mo funa banda concert na bilo nyonso wana na comme égoïste. Leader social. Yango moni asala mi lelo. Batutu bazo ba parfum yogo na son non musala nde zo sala ma sérieusement sur le concert au monde parfum bandi 5 6 chansons pour tout travailler na coulisses botro et ma bête ce qui a sali succès pour les lobes na sans te flatter na côté sur na côté na YouTube Nathalie émission parfum on peut sentir ba 50 000 vies ba 100 000 to créer la gaille Bravo pour la présidente. namo nazo sentir donc ba vie parfum kutu les ba vie ba leader orchestre mususu. Donc ngamona sala vena que non c'est que boulot elle y a yogo kutolo baté yogo kutasala mission ngana mikili mais ngamona benga e petite sœur nga joli musunga bina ravita ya bina la zumona donc ndenge za wana ba mami mpunga ba joli musunga donc ba rebelle baza ba rebelle ya kopé na ina senga bango mi balé so bango sa dio bango mi balé bongo question nga elanda après dio na bango donc vous préparer bango ba sala orchestre ba sa orchestre c'était bango ba yemba changer ça que quoi dio bango mi balé invité so bazulu ka ba sala orchestre mbele yo bi dia bango mbele ngale nazo banoki ba trahir ozo boya ngoti mais faut bon melanga image vraiment jour wana na c'est la fort pour so ba kebo misiga leader nani Daïs senti que ça n'a aïe mon faut d'appeler wana bon Android bilo bataki na mikolo vitesse nyama donc bango tu bazana bango parfait azaleki place à loni ndenge na pesi mon concert ba passe nga na mona ba mona ngote ba profiter na place na bango ba dispute zanga raté na famille na kogangela ye mais na senga na ye heureusement c'est un chef ou atanga. Les autres bagages est très nécessaire. Ndenge les gars wana na niveau to banane le la za bongote. Ngana koma lem suli kama producteur ngola na bien parfait ça là. Na koma bodon no la xaye lobby na mais ça lande orchestre. Pour orchestre na minute est trop dur. Azo tanaye asala ba boulot parce que les dames na bon parler. Aso masiko ya yemoko tanga ofanda asombi kana ina bana na ye basali vidéo wela te monde ande mambe simbi boy eza poto zo sala boy ya obandela yo moko est-ce que ba do sepela ba mise ba kozolem so ko zo bandoki yo poza na bandoki te ngamo na tala état d'âme ngamo sis bien na bi o bien o te ya ko moni simba donc faut y état d'âme. Moi, je suis un orchestre. Je suis un palais. Je suis un petit. Je suis un vieux dans la raison. Je suis un bango. Je suis un banane. Babilo wana eza facilité. Baleki bakena vitesse te. Po mikolo vitesse Android de comme trop. Bango tout photo ba vérité ba beta poto. Ba beta na poto po. Boulot esenga moi bon moto. C'est-à-dire que si on a 100 000 villes au parfum, on a des communes. On a 100 000 on a 100 fois 100 fois 1 million. Et ça là bien, on a vie bien. On a des héritages là. On a un petit nanga. On a c'est pour succès ça là ma patate. Bah yo bazala ki na bango basali succès ma pata. Yebisa ngai na actualité si on a ba mesha banani baloki.
Nani susu. Tu n'as pas ce exemple. Méchant, les lois ben salikimbi. Moi, il on est à caractère, mais le banda, quand la likimbi. Mais ça qui peut pas place au bamdinga na bomba. Bah ouais la raté. Il aime sous place qu'on a 2 ans 3 ans belès que n'est pas ninga musuba zongeli kuna. Bitumbe ko za sunde moko. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tout va bien hein. Tout va ninga ofinga on ne sait jamais. Faut qu'il y ait na makambu, molo et si ce qu'on so kangi de sika na yo batela. Batela po sika na yo kangi wana po longeza moi passe. Si. Au salon d'effort et sika na yo wana kola. Ce que koli au gagner là. C'est ça le secret ya musala. Voilà, on est à secret à musala donc on Jacquim Sepeli déjà ban à Londres boza et belé botunenga Didier Lacoste. Didier Lacoste yo pangima il faut. C'est qui na zongia. Pour nga basale bayi baye, yemo azongi mikolo. Abisika no ya mouvement na lingi où j'étais. Pour to c'est gouvernement. Pour être président gouvernement. To bayi mikolo to c'est gouvernement de mabimo ya benga bima ya nini ngobo. Ngabite na mona ko kene ba mike trop. Habité ya bikaka ngabite. Bon mouvement na yazongi le Sénat. Bayi na réunion on a presté Francilo là. Bango to azongi ba gimi show donc bureau na Paris au Téléma. Même quand la paix mbota trop, badela menga rata nzongo, ministre Toyota, massa tout bazana bango, ni kensa bayaka. Et puis Didier Nzonga zongele so kesena donc blague té. Voilà, Didier Lacoste parce que tu comme déjà cité, est-ce que tu yo quand déjà moi ba go hein. Oka Germain, ba Riva Ngombo. Non, Riva, ma foute à la chinoise na Lyon, moi c'est Yemoro petit na Ngadino. Yannick. Souci, Riva. Si continue na zote pe uti na yebike. Na tuni ba minanga ba yebisi nezo se na présence na. Rivo zalaki donc chérie Nangalela donc Massa Nangala à Paris na bimi Simon Mukela na musivé Pepe Calais donc na mbela on a sifflé do rive ngombo descente à siffler ben voilà bête on a la
na siffler. Nan ba jeune ba yemba ngote. Mais ngana ba yemba nse na siffler. Et puis na sort na studio. Chanter en sifflet, chanter en sifflet. Solo. Suse kotinga na zote pe usi na yebite. Na tuni ba minganga ba yebise zo senga présence na ya. Rivos à la cabane, je suis malade, voilà donc Chocho Mapouya. Sur la benda makila, bendi bolingo, kuka ta chanter. Ok, ça va te yembara. Ok, tu vas finir à te. Oh maman, chérie yo yo yo. Et donc on a ça. Tu viens d'ailleurs soda makasi. Ok. Na kolela. Mingite mama na komilela lisusu te na sinazio loko na lingaka dina batulie remo mikaluki dio barenga ndeko bomaye yeritse luvumu motema alfa ya mbeyo nyokolinga ye tomaye tsaito major ya makasi Gregory Ifaso niakese mutuko mon mutuka chef d'orchestre supérieur. Qui a vu les fils, a vu les pères. Les hommes Salagara. Herman Ampori. Kitoko patu konga. Et bon, wani whisky pour la coma. Neta ivresse. Et l'amour Herman Ampori. Freddy Akimbe. Famalinga katenga na silika. Sakina siliki kaka bondelanga. Francie wetae. Mbasusie kimanga pona bolinga Freddy Akimbe tuna Christian Chidingi Yannick Bienga Oscar Tibango qui parle Malelia Ampario encore une fois je t'en prie Fanda pardon yo ma de baba Ramon la d'animé Malelia Mumbere encore une fois je t'en supplie ah parfait de faire Yé Yogo Yannick, mon avis n'a pas kenda tigela nga yena masranga lola. Lambota trop lola. Yannick Number one. Nous allons rappeler qu'on a number one quoi. Avec papa Nanga Didier Lacoste. Nzela. Baboba. Nadia Mafuta la chinoise. Maman Bana. Ambrose au Banque de France. Yo Yebi. Se comporte bien. C'est bon. Merci mon président Lobby déjà. Nzela. Babobar, Bassalet, j'en peux plus dans ma vie. Barabobar, Didier Lacoste, j'en peux plus dans ma vie. Les histoires à côté, même pas non plus. Na lembi na baye. Banda kalema kenda di devinangare koma mitelengano. Na bolingo te sayoro. Ani dembo na Paris rene bilele. Papa supérieur Ngoi bienvenue Ngoi na Paris joli Musunga ire. Pardon Fanda parce que n'alba n'a pas décevoir yo un jour hein. Ba ko raté so ba keito. Bana yo de baba Dido Yongo. Ba ko raté to biolo ko to sika mabe ba petit na merci. Ba sulu ba buka ndangu na mabe. Ela. Voda, Yeyo, X-Men et Mobali. Jeli, Lukaya, navigatore, gaf de setouin de Putunjusi. Ingénieur Falo Bakana yete, Cédric et Camarita Sansan. Amuna Kotangana Banga, et comme yo sali sanga makambo na salati. Et comme yo lobi sanga monoko, nanobati. Tanga bolingo na yo ezala kapemena na sataka kimia fwe. Tanga bolingo na yo ezala kapemena na sataka kimia fwe. Kodisa bolingo na katete manafi fwe kimia. Reso aminuku kimia papa de yo akenda na ye. Ase luzalo. Mobali à Pembe. Voilà, on est aquí.
Roger Moufuta au comprendre malamoko que Didier Lacoste aza pangi ma foot voix mandenge ye muka mi bengaka Messi a tu ko bisanga bien va tempo les grands domaines ba Maradona basila ba grand joueur même il les a Messi donc maman dans un grand joueur mutumo réel pe ba loba Ronaldo asa la bi mutumo Robert on est balé danser bon mon a danser mais nzo ande Marato. Voilà, Didier Lacoste est remis pratiquement Nasuka. Dans 6 ans, c'est pour animateur, bouger, mais. Donc déjà, c'est le que ce lemba journaliste Tobo Rabinoté, merci de Bozoya, Balzolo, Yobe Munanga Pichen, Batutu. Merci beaucoup. Nous avons déjà dans la liste de Angola, na président, donc na Adam Siluzolopé. Donc. C'est un problème, Mogo, il faut le bien. Bateau tout balinga biso, peut-être, n'est qu'au faire lobby. Babenga bisote mais on va linga bisote ba tala biso na pas les photos ba proverbe ceux qui mamoni mabe ba excuser pour tout ça la musala pour et ça la propre tout ça la musala c'est éducatif tout ça la musala pour batanda ko ba sepela pour ko tsa ba ninga pasité ya ko finga ba ninga donc mon chaque fois sur ces missions le ba ceux qui mabe ali ba limbisa donc ça veut dire que la cause ça wana pour na kimia pour na paix kalaté na comme ambassadeur de la paix. Finalement, l'ambassadeur de la paix, à combien? Non, tu as même 1 million. Tu as 1 million. Tout ce qui est là, tu as ambassadeur de pays. Tu as pas payé un brevet, tu as été au monde, tu as été au Boya. Donc, tu as été au Biso, tu as chaque jeudi dans le de marque. Tu as fait un programme à Lumbashi, tu as fait un programme à Kenya, tu as fait un programme à Ningana Kosarate. Ok, c'est Bimaka. Peso Bima. Tu as un programme Eric T, la masse. Après le machine de token pour naïe token soit Afrique du Sud maintenant tous visa donc on me dit bien pas tout balinga biso na Afrique du Sud Eric là to sente yemo DJ awa DJ mel na Paris awa DJ na biso mikolo po yene to bundela obi DJ nin ya Delta ya mamiki so ya omoni biso moko DJ mikolo nzambe ya ba DJ so achelo ndulo sepeli DJ Avatar ambota trop ndeza wana minito yo tozo sanité CDD présent na boyoma abando ya chepso pepoa na Delta baba linga biso za na posa olala kitoko moi VIP ezali na C hôtel Mamik bo sepela mais hôtel Mamik li colonne Delta au place la cause zo loué wana donc boya bo se retrouver malili bo bina musique bien to lingi bino trop to senga na yo so to zo ma faire le coller c'est plaisir mais to lingi biso Bayara chaque jeudi na Kedema dimanche ton betaka. Merci. Na ma fanatique na pesa pembote na Nikes baya kala masa na to na tangite. Bayi ba bosondoma, ba Jeffie ta jeri oji aliawa, do ba petit pe ba souvenir et na mabe ba petit na Zulu. Baza na kanda donc o asali mabe vraiment au kota yolote. Pour Zulu ba olea yo. Merci maman Masia, merci. Voilà, tout comme pratiquement na Souka, merci beaucoup na Anja Kimbe, Yannick Tantudi Weber, Yannick Nzanga, Platini Chipamba, Rémi Yang, et pourquoi pas sous na Lino Konde, et Mongbande Angola, donc Benoît 16, Ndombasi Mayasi, Gike Le Motema, Bongo, ya Marie-Louise Gade. Chanson Bemba 2002, il fallait qu'on la kaka parce que Adam Silozo Lopé, Azananga Munabiso et Nayope Muto sous nom na mikolo mingi libanais ya London mima wetube la dinganga tala lelo Paola Schengen monsieur Zara pas avec action na cleboa.com qu'on vous vivez à l'international bientôt ça veut dire que notre trésor Maloulou il fallait qu'il carozala tout le monde a au tepo ou ibika